Bonjour, bonjour, bonjour la Chine de Karine Mokondi la baronne. Bonjour Karine Mokondi la baronne. Bonjour maman Mokondi de London City. Bonjour Aimé la donna de Nantes. Balobi bana Nantes. Awa epana bisombu les beta. Aimé la donna nazali banda. Na yeko kwa accompagner bana na classe parce que baza na grève. Lelo ba mama ba bon courage hein. Bana misusu baza na grève, bao baza na maternelle, bao lia na cantine, bao baza na primaire, bao lia na bandako. Ba courage na bino ba mama, bao ba ko accompagner bana. Voilà la Chine, ba bonjour ya. Bonjour maman. Maman Greta de Panama. Ba lobi maman Greta. Ya pesa aka mi sapi 5. Alobi ngape nazali alobi mama Greta alobi azali ki ya mamana ye akotika la simate ya bwaka kaka misapi 5 lokola mamana ye ya bwaka kaka misapi 5 ka lokola papa Irlande ba mbote na yo papa Irlande esiko zaina mama Irlande na pesi bino ba mbote bisika bozali bisika nyonso bozali parti dans le monde na pesi ba bonnet ya nyonso ba bonnet fidèle ya mère fashion de Nantes bolimbi sanga naza na masque bomona nazo tambola na makolo parce que na uti pour accompagner bana na ngai adoptif na musala pardon na école. Voilà la Chine awa nazo gagner nzela na nazonga suna musala. Balobi mama. Ah, lycée Michelet, hein. Balobi équipe pour la thé, balobi ba 3 mécènes wana na tangeli bino. Ba pesa kami, ba boka kami sapi 5. Balobi maman a pesa tala thé. Papa mécène a pesa tala thé. Maman Greta de Panama pesa tala thé. En tout cas, ba abonné yon sa fidèle à mes fashion. Bozala ka wana pona Karine Mokondi la baronne. Karine de makambo. Karine de sombele bisanga. Voilà la Chine. Toza wana. Na rina nga kozwa tramite. Na obeta kama kolopo. Na dépenser énergie na tongo pona zala sous. Na moi courage les sous. Parce que voilà la Chine. Balobi ba mécène boya ba mécène boya ba mécène boya tous on a besoin ba mécène ba pesa ka batala kate maman Greta pesa talate maman na Mokondi pesa talate. Papa mécène a pesa talate hein. La Chine wana ezali ba mama ba mécène na pesi mbote na tongo lelo ba mbote na bino nyonso ba na pesi ba mbote te bolimbisanga ezaka mwa video na lobi na saila bino na tongo lobi eza mokolo ngulu aliaka mwana na ye ngulu afuta ngulu Karine Mokondi la baronne oza somo Karine batika yo mama batika yo biso lela yo ka ndenge wana lobi eza mokolo ngulu aliaka mwana na ye. Toza une émission comme d'habitude 20h30 21h le temps que ba mama ba utaka misala ba ya le temps que ba mama ba salela ba papa biloka kolia na bana balalisa bana. La Chine immobilisation na pesi mbote na liboma Mokondi leka moto umela balobi biso masasi na mindoki elala ke pa liboma
dans mikolo to déposer bas armes to tindi to tiki yango epa liboma parce que to kende yende mutapesa biso mindoki liboma nde mutapesa biso mindoki to kende ko zarmer to kende ko beta ba masasi ta alobi te bodoze bitumba esili tosi tobetaki masasi bodoze donc sikoyo todoze toza sikoyo na projet ya kosoutenir la baronne azosala acoustique ya louange l'acoustique ya louange ya adoration. Il faut adorer le Seigneur. Nzambe ne mutu alobi bobinelanga bobetelanga lindanda. Nzambe alinga kobetela lindanda koyembela ye kokumisa ye. Voilà. Donc lobi nazane sengo. Lobi eza mukolongula liaka mwana na ye. Mwana nanga la retraite. Mwana ntukalanga na bota kepo na kende na eti na retraite nanga siko pe azo dusola bambula pezo pusana. Bota la ta bino moko. Mwana nga retraite akomo bambula ezo mata. Bota la ta bino moko. Lobi mwana nanga retraite azo kopisa 16 ans. Dans 2 ans mwana nanga retraite akomi na 18 ans majeur. Na ozala sous autorité lisu ya koloba. Ya ko koloba na ete abanoba. Oh maman, tu sais, j'ai 18 ans. J'ai dit, ah bon? T'as 18 ans? Oh ma fille, mais tu es toujours ma fille. Mais botala nanu. Na lobaki na moi nanga, ma fille ne grandit pas. Tu restes que bébé pour maman. Mais si vous botala non, moi nanga comme dousola. Azo dousola. A comme na 16 ans. Lobi a comme na 16 ans, ta bino moko. Ah, petite. Na lobaki na zimu ninga nanga ya tous les jours ya ma solo. Mais petite, si quoi abando ça la moi ba réserve pour solo la na mère na ye. Botala kaka. Bon, c'est la vie, faut ba na ba bota makaba kolaka. Faut ba ça la vie na bango. Bon, naza obligé d'accepter la Chine. Voilà la Chine des populaires de Karine Mokonzi. Lobby ba lobby ngula kolia mwana atika kate. Voilà la Chine. Awa nazo tambola bozo mwana nazo dusola kaka nakenda ina tram mais comme naza na besoin de la vidéo nanga na bina tambola na makolo po esala nga bien ko sala sport pe ezala bien ezo sala bien en nzoto pour na circulation ya sang. Circulation ya sang il faut ko tambola kana makolo. Na loba na bin mela dona nde kolo makambo. Mela dona lela ko tambola na makolo. Et pourtant amemaka. Et pourtant amemaka mais ya préféra ba course na yon se face kana makolo. Ngana loba mela dona pardon. Ngana kokate. Mais les lots vraiment na lobité na sala na oneti melado na salaka. Na tambola na oneti melado na salaka po et sala nga moi bien. Mali les ambu la pe ya mike zo beta bozo mona. Mais biso et pas na biso mbula ezalaka mingi parce que tozana babi côté ya mai. Côté ya mai. Yangwana et pas na biso mbula tout temps. Voilà la Chine bomoni tram denge zoya eleki bana kin bana Europe. Bah bon, j'ai dit nabino les 3 décembre. Il faut qu'à cause na motema la patience ça c'est la patience ça récompense. Faut avoir beaucoup de la patience dans la vie. Pressé, mais ma camarade. Pressé. Et pour ta malam, il faut au moins écueillir zombie. Karine Mokonzi sera trop patiente. Karine Mokonzi. Et là on a lingila kaye yango wana. Ayoka ke belé.
mais alobaka no ok na yoki baku de filles azwaka mami keba mami c'est l'attention mami boye boye mami oyoki mami bamisu mpe babomaka nga kuna epa mami tala na makambo me fashion alobi me fashion ezalaka na ye na bainformation te na source me alingaka baloba basalaka baémission baza na bango na bainformation ya source te me mpona kosala bainformation mpona kosala analyse oza na besoin okende osolola na mami te oza na besoin te okende otuna Karine Mokonzi bandeko na eklesi nana esika wana mutu asalaka analyse aza obligé te akende kozwaka information epa Karine tozosala analyse par rapport oyo tozomona bamisu mpe basalaka analyse par rapport oyo bayoki mais sikoyo soki tokomi kotuna eza lokola toyokendo mpo so tolobi makambo meme bomoni BFM bomoni epa na biso chaque 2 minutes trame ezoleka epa na biso chaque 2 minutes chaque 3 minutes batrame ezoleka pamba donc bomona BFM babiloko basalaka baanalyse basalaka mundela asalaka analyse bajijaka ye te mais epa na biso ekomi ye me fashion wana asalaka baémission ayebi na ye ata makambo elekaka na susi te sikoyo bino bolingaka nazwa makambo yango ya susi na ifoka ozala na kati kuna nde ozwa bainformation non oyo ifoka nabenga Karine Mokonzi mpo nasala analyse non ça dépend analyse na ngai so nasali etape exactement na oyo ezoleka le plus important yango wana c'est ça mais oyo bandeko totika ndenge wana botika kobomaka baninga misu epa Karine c'est pas bien nga naza mama mobimba naza mama naza na makambo na nga na baoccupation na ngai mais eza te parce que naye kobebisa me fashion ye mpenza alingi kobalusa makambo nalingi kobalusa makambo ndenge nini nga nasalaka analyse na ngai eza chaîne na ngai yango wana nasalaka analyse et puis bato bayaka kosala baintervention na bango par rapport oyo bazomona ezoleka par rapport oyo bazosentir donc sikoyo topekisa bato bayaka kosala baanalyse non c'est pas normal botika biloko wana moto aza na droit ya kosala analyse na ye mais par eloko moko nalobaka dans tout ça ngai baanalyse na nga kaka soki na critiquer Karine wana nde mabe mais le moment que na touchaka fi na nga adoptif te en tout cas botika me fashion asala musala na ye le moment que nakolinga un jour te mutu aya ko diminuer Karine na chaîne na ngai en tout cas botika me fashion asala musala na ye le moment que nakopesa nzela te baya ko ridiculiser fi na nga adoptif na chaîne na nga botika me fashion asala musala na ye wana siko ekomi ki motema mabe makambo bozosala eza bien te eza mabe bozosala ki motema mabe sans le savoir so tolobi tolongola mwa mitoma mabe ekomi siko jalousie ekomi jalousie ngai sikoyo na ya na vie ya Karine mpo na kosoutenir ye na bainjustice basalaka ye deke kaso bayoki likambo bango wana babandi kofinga ye bango wana babandi kobambela ye makambo yango wana nga nalobaka na bi non mwana bato eza musala na ye eza apona musala na ye wana eza musala wana etambulaka ndenge wana musala wana etambulaka ndenge wana Karine fo amemaka babenga yango produit na YouTube chaque jour ça dépasse ko makasi na ye il faut amemaka produit na YouTube po YouTube tango ya okotisa produit wana bato nde public nde ezoya na par rapport au Karine azosala yango wana babenga bango ba YouTubers ngai napesaka référence na ngaka na Lolo Beauté
bomoni mikolo lolo bote eza lokola Karine. Karine a boyi ne ba polémique. Alingi lisu ba crash te. Mais pourquoi boyi ne ba crash? Parce que amoni ke na côté wana a gagna. Na côté wana a simba bendele. Yango wana lingi na yeli soute parce que a sali ba crash, amoni mutu moko aleki azalité. Donc alobi bon, si qu'on a changé idéologie moussous, na comme si qu'on étape moussous. A boyne ba crash a comme si qu'on chanteuse. Mais alobi ke ngai mukoloni nazalaka chanteuse. Na ebi quel mungongo na koyemba. Eza pona nini asalango po abenga public na ye lisusu baya. Mais bo comprena ka Karine ata mukete. Bo comprena ka yete. Alobaki na émission na alobi na mukoloni ninga na sina yemba quel mungongo na koleka ba grand musicien wana aleka grand mopa aleka ba Werason aleka ba Ferregola hein. Alobi asala eza musala ne au fait YouTube va kende kozwaka produit moko boy po ya kopesa ka ba public na ye aya kopesa ka la Chine mais biso koma kaka non donc ngai nde na zia na via Karine na yebi eloko nini asalaka yango wana bomona kanga mais nazo senga mutu na mutasala musala na ye totika nanu kofunda funda Karine pas kofunda funda baninga musu e pas Karine eza bien te ngana za wana te po nazwa téléphone na ngana bandoloba Karine omoni tala balobi boye non naza na tante ya kosa biloko wana naza na tante na oyaki na ndenge na ngana ko sala pe musala na ndenge na ngai. Alors la Chine franchement totika nanu biloko wana. Voilà la Chine. Na pesi bino ba bonne journée na bino. Ba bon courage na bino ba baza misana ba ope ba lali. Ba bon réveil na bino. Monde entier ba bonne yon sa Mère Fashion de Nantes. Ba bisous hein. Ciao, c'est Mère Fashion de Nantes officiel bye.